napesi susu bamama batata bandeko mbote na bino nyonso nalingi naloba boye situation ezali koleka na mboka na biso esengeli tozala vigilant tofungola miso tozokende na maponami biso nyonso tu na MLC toza na posa na maponami me toza na posa na maponami oyo ezali ya solo ya bosembo lelo toza na probleme mibale. Quand on a zalaki na mboka na Kinshasa, nakutanaki na président ya Seni pona mituna mibale. Tanga yambaki ngai. Natunaki wana nazoloba mokolo ya le 3 août na Banza nakutanaki na ye. Natune situation oya machine wana. Tosalaka essai na machine na ye. Machine wana pona kosala opération ezui plus de 12 minutes. La kataki yango na bibon na pesi même 6 minutes pour l'opération moko. Parce que motonyo surtout il faut ailler ba kotala na kati na machine wana candidat na ye o azali na kati na machine. Machine wana toye ko kabola siko to yokani na bibon na ko kata lisusu 6 minutes loba ke opération moko ezwinga 3 minutes. Soki siko to kamati 3 minutes. Ça veut dire que na heure moko na ngonga moko et pour ça là, bato tukumi balende bakoye bakoleka. Na journée moko et comme à 220. C'est qu'on a tout nié ce qui na ba bureau de vote tozali plus de 600, on a 800 personnes. 400 au batikali 600 batikali wana bako voter wapi. Est-ce que moniteur ko poser problème? Azanga ki yano. Alors on a causé la bino pour un problème wana. Tili siko et ça fait pratiquement donc sans un mot qu'on a ndambo à zongeli ngaite à zongeli pe ba parti politique te problème à liboso yango yo ya mi balé na ebisiye machine ezali ordinateur et koki kokoya ko bukana à tout moment solution ya rechange pour la nini après singa pe ya noté ya mi sato siko tozali koyoka wana na tuna ki était parce que na vu ba information siko di bois di banda machine wana ya ko voter et koki kozala manipuler pendant ko bebisa par un résultat mosusu même ceux qui ont voté malgré qu'on voté yango e biso to lobby na opposition que to boy système ya machine wana ya mibale na tout lié situation ya ba 6 millions plus de 6 millions ya ba votant oyo bazana empreinte digitale omoni yango ndenge nini lelo na koko lobaka akosa kingai abi non eza ba erreur oyo tosalaki omoni eza na bato mosusu ba empreinte digitale eza komona na malamu te mwana na moni sikoyo eza lokuta mpo na ngai na conclusion na ngai babongisi sikoyo 6 millions wana mpona bayeba kolekisa moto na bango obiso tolobi ke tolingi maponami ezala oya solo oya bosembo tolingi te ke bakosa biso tokele na maponami et puis résultat mosusu eye kobima lisusu na suka na vote contrairement na volonté ya peuple volonté ya population yango nalobi na bandeko na biso efo tofungola miso mpona toyebisa na gouvernement na Seni opposition mobimba tokoki kondima te ke baya kokosa biso na ba résultat ya ba vote. Il faut tout signifier le 29 réunion ya monene ya opposition ezali na kati na kimia conformément ya constitution tokosenga na ba Seni que il faut que machine wana batikango il faut que ba liste ya ba lecteurs ba 6 millions de lecteurs wana il faut ba annuler yango babo yango toki kondima te tokele na maponami na bakondition wana soki tokei bozala sûr que résultat ekobima wana ese eyebani c'est comme ça que basali bajeu mpo balongola bato oyo ya opposition bazali makasi lokola balongoli kombo na ngai boyebi ntina nini balongoli kombo na ngai bayebaki ke soki nakei na maponami c'est sûr tokoya koganye lisusu basali bajeu na bango mpo balongola ngai likambo te mais soki tokei na maponami esengeli maponami wana ezala ya bosembo ezala ya solo
Niveau ya opposition, nazwi ba contact na ba responsable nyonso ya opposition naza na contact na bango. Esengeli mikolo yo toyokana mpona kobimisa candidat moko. Candidat wana biso nyonso tokoapuye ye. Tokozala ba accord na candidat wana mpona toyeba comment soki totie ye, comment tokozongela na un pays na mboka ezala démocratique oyo liberation ezali. Mais lelo kokali na maponami na basituation mibale wana ezala machine à voter eza ya luta oyo ezala bafaux liste ya baélecteur. RTNC ezali RTNC ya ministre ya information. Mutu moko te akoki kokota na immeuble po aloba. Ce n'est pas normal. RTNC ezali ya biso nyonso te eza ya peuple congolais. Bango bakamati yango lokola instrument ya bango moko. Ce n'est pas normal. Tozokela na maponami bato mosusu bakangami baza na boloko. Ba leader politique mosusu baza na boloko. Ce n'est pas normal. Ba Mayombo, ba Muyambo bazali wana, Djongo pe azali wana, na ba dekola biso pe ba mosusu bazali pe wana. Ce n'est pas normal que batika na boloko. Donc sengeli pe garantie ezala pour la sécurité ya ba candidat oyo bakotambola pour na élection pour la campagne na bango. La députation nationale, la provinciale, et à la même moto au niveau ya présidentiel. Sobe tolingi mboka oyo eza mboka ya biso nyonso. Moto moko akosa bino te mboka oyo ezali ya biso nyonso. Élection ezali pour que peuple apona bakonzi na ye. Ce n'est pas pour imposer biso bakonzi oyo bango baponi bato ya pouvoir. C'est pour ça qu'il faut toter les médailles loko wana. Toyebisa na seni que tolingi biloko wana te. Tolingi maponami ezala ya solo. Ezala ya bosembo. Réunion ekosalama le 29 septembre. Nazo senga na ba population nyonso bazali sima na ngai. Oyo bayambaki ngai mokolo nakomaki le 1er août. Nazo senga na bango bakende koyoka etonakisa force na biso mokolo ya meeting oya le 29 septembre. Moto azanga te. Moto nyonso alobi oyo naza nsima na Jean-Pierre Bemba bakende na meeting wana koyoka oyo ba opposant nyonso tu bakoloba. Ngai moko mpe nakoloba mpe mokolo wana. Ngai moko mpe nakoloba mpe mokolo wana. Yango oyo moke nalingaki nayebisa bino bobanga te nazali malamu nakozonga mpe naza kosala mpe misala awa libanda oyo esengeli nasala mais nakozonga mpe mpo nazala pembeni na bino. Mais en attendant il faut mobilisation esalama na kimia. J'insiste na kimia mpona kolakisa opposition na biso na système oyo maponami oyo ezali koya. Tolingi maponami tolingi te mpona bakonzi na biso mais ezala oyo ya bosembo. Tolingi te tomema sikoyo kocrédibiliser processus électoral oyo toyebi d'avance moto akoganye. Non, élection ezalaka toyebi te moto akoganye. Bien sûr ezali biso nde fo tomibongisa mpona tolonga. Mais oyo ezomema biso bazomema biso sikoyo ezali mosusu balinga mema biso lokola bataba lokola bameme mpona tondima oyo bango deja baponi ezalaka bongo te. Donc nasengi sikoyo message na ngai le 29 MLC bolakisa makasi na biso bokende na nini meeting oyo ekosalama wana oyo toyebisi deja na gouverneur tosengi baautorisation nyonso tu nakokende na kimia baloba te ko totiaki mobulu wana tokende koyoka bokende koyoka eloko oyo ba responsable opposition bango nyonso tu bakoloba. Ngai moko mpe nakoloba mokolo wana. Voilà ba ndeko na ngai mwa moke nazalaki nayebisa bino sikoyo nalingi boyebisa mpe na bandeko nyonso tu bazala na commune ya MLC soki nalobi ke boya na kosolola bino il faut bino nyonso boyebisa ngo bango nyonso epo bazala wana. Soki balembi mosala na MLC malamu batikala lokola ba adhérent mais batikala bakonzi mosusu babongisa MLC.
MLC. Il faut pas moins de 20 000 personnes passent à la WAN. Par rapport aux responsables du MLC, il a fait la poste na bango nyonso te boyebisa bango ke so mokonzi abengi boki mokolo mokonzi akoloba bino nyonso ifo bozala wana basection nyonso tu na bacommune nyonso tu soki baoyo balembi mosala malamu bayebisa biso no tolembi mosala tokotikala baadhérent ya MLC mais totika bakonzi mosusu bayeba kosala mosala wana parce que MLC ezali lingomba ya monene ezangi bato te kolasaki yango le premier uta na komaki ezangi bato te donc nalingi namona bato nyonso wana so nalobi ke nalingi naloba sikoyo bino nyonso ifo bozala wana poso ya nsima bokozala na réunion oyo meeting oyo ya le 29 so meeting ya le 29 esili poso oyo ekoya nsima na koloba lisusu maintenant kuta bato bazala ebele j'espère que boyoki ngai MLC na ba liste ya seni oyo ebimi tozali le premier parti avec le plus grand nombre ya badéputé oyo toprésente tolasi toseki bacandidat nyonso sur l'étendue du territoire tolasi tozali le premier parti le plus représenté na kati na territoire ya RDC soki mokonzi na MLC abengisi réunion nalingi namona ke bino nyonso bozali wana parce que vraiment tozangi bato te oyo baza nsima na ngai surtout awa na capitale ya Kinshasa donc boyebisa balinga nyonso su ke soki nabengisi réunion bino nyonso ifo bozala wana j'espère que boyoki ngai j'espère que toyokani nayebi te ndeko na gerengo soki mituna ezali ozwela ngai mituna zomi eleka zomi te comme ça nayeba koloba ngo nayeba kopesa eyano olandi ngai ok nalandi yo soki maponami ezali te tokosala nini tokomi nano na etape wana te etape wana soki eye esalami lokola sikoyo tobandi kokutana boye kosolola bamoyen technologique oyo ya communication ya lelo soki ezali te eh bien nakoyebisa bino eloko nini tokosala mais en attendant il faut situation oyo ya lelo ya maponami ndenge balingi babongisango lelo il faut toyebisa ya teni totoboyi yango toza bameme na bango te toza mpe bataba ya bango te kolanda bango na modele oyo changement esalama na niveau oyo balingi mamela mais tokomi na etape wana wala moke oyo nalingi nayebisa na sene ya bumba mituna ya mibale les 6 millions de lecteurs et que si ce n'est pas le cas, on peut accompagner. Vice-président, il y a MLC, il y a John, la fédération, il y a Chopa. Bishobana na yo l'invité. Tozali comme regretter makasi na ba député provincial na biso bazalaki na mandat ya 2006 pe kozali ba reteni bango lisu ba penda. Tokosala boni na bango soki tokena matpona. ezala bamosusu tokotenir bango oyo toyebi ke bazali fidèle loyal na lingomba na biso MLC mais baoyo bazalaki mobulu balandi biso te totiki bamobe totali surtout baoyo bakoki effectivement kozonga epe population akoko élire bango voilà pourquoi totiki liste wana bamosusu bazali me bamosusu mpe balongwe na kolanda yo ondire neti okotala te makambo. Vous êtes des millions à croire au projet politique du mouvement de libération du Congo et au combat mené par son leader, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le développement,
la sécurité, la justice, des piliers de son vaste et ambitieux programme du redressement socio-économique et de l'émergence de la République démocratique du Congo. Le temps est venu de matérialiser et de mettre en œuvre ce projet politique avec et pour vous, le peuple congolais, les sympathisants du MLC partout dans le monde entier. Votre appui et soutien sont sollicités à travers la campagne de collecte des fonds pour le paiement de la caution des élus nationaux et provinciaux du parti. Le MLC et Jean-Pierre Bemba alignent un candidat président de la République, 500 candidats députés nationaux et 711 candidats députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Un défi qui sera relevé avec vous. Avec la contribution personnelle d'au moins $1 américain ou son équivalent en francs congolais. Compte M-Pesa 082 000 70 21. Airtel Money 099 73 00 906. Orange Money 084 41 77 772. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, les comptes PayPal avec l'identifiant mlcjpbemba@gmail.com. 3 comptes sont ouverts pour recevoir vos contributions. FBN Bank 001 20 82 080 34 28 95. Robank 010 533 10 901 97. TMB 0017 11 000 50 58 41 4119. Congolaises et Congolais, avec le MLC et Jean-Pierre Bemba, l'artenant politique est une réalité, car c'est vous qui portez son projet politique. Ici et maintenant, vivement le changement en République démocratique du Congo. Avec Dieu, nous vaincrons.